y a on a le beat mutu na mutu azana ndenge mais pour le bonga que ça ma benga na mémoire na groupe oite na le beat na surtout que on a sens mususu mais so inga lelo na kona na éducation ya bien ezaki pe quelque part maman ba droiture banda ochabiso tu comprends na benga on mabete so lelo pululu akoma boise ke pona loko sese abando sala mais pour eza formation to utina so inga lelo naza na bano na cadre ka pe so za bano na pesa pe moral ba yo kaka so za na bana oyo pe ba ça dit na pesa ba directive mususu ba yo kaka eza par rapport ya formation par rapport ba directive mususu ça ko nyoko la wana sai bando nyoko la kasi moi na benga ngo ko nyoko ma na yaka ko comprendre que ça éducation tant ko masiko chez na bana na ye ay comprendre que ah so na zo éducation na te na ngena ba nene te ya ko encadrer bana na sens wana mais attends les amis moi Nico Papene Salamara contre nga moi quelques personnes il y a des bandes na bisomo les comédiens c'était comme ça sa carrière donc toi tu penses que carrière on a réussi c'est ça non peut-être na saison zalé na on a le tout monde qui m'a non il y a on a le belo moro bo na slogan moro na lo ba être absent sur scène n'est pas synonyme d'être fini retenez ça bien. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga vio Toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Bando balandi nouvelle tendance na tomile botonzi ya koyebete boza ebele liboso batando ike na bino pona kolanda émission na bino vérité ou réalité et pas wapi to mesana kolukela bino ba artiste na bino kolukela bino ba vedette na bino ba bunga kadri ba oyo ba mona na kapena lisusu pena tie na télévision tout ozala kawana pona kolukela bino bango pe ko solola na bango koyeba makanisi na bango par rapport ya nyonso ezole katika to pesa mbote na ba abonné nyonso na balandi nyonso ya nouvelle tendance merci beaucoup Aya Jani Sita sponsor officiel la émission merci beaucoup à toi ya Jani Sita songa Meli merci pour le sambo langa et comment que pas na yokolo merci beaucoup à toi ya Jani merci beaucoup à Joe Shongani babi moto moko motema tellement bien merci beaucoup à Yado le parrain de Prix France merci beaucoup à toi Yado le parrain toujours comme toujours na cette émission sur Vérité Réalité ya mokola lelo to yambi moko pona bino na kombo ya pululu auto mona kae susute c'est longa to mona kae susute mais longo na ye to komeka un peu ko solo to ba pourquoi pululu akima scène pourquoi pululu pe amona na suna TVT vote pululu ouais mbote boni ouais pepele vous le prenez au luko puis qu'il a kufa okufa ah oui na sala accident makasi na nzela on zo beta on pona TV bamba yo kayo to ya solo vraiment te non pas na sala accident makasi na nzela donc mutuka et tutani na moto biso zozana na de na lo ba likole sanga passeport na yo luko na moto ah oui yaka ba moto te moto ya yote ezaka ba sacrifice à boulot ya oya oluka invité na yo mata normal na nenga bien grâce à Dieu que tu na moni yo mais trace eza goûter ko sala accident na sala accident makasi ba bala ko na lokela bino toujours ba fana mais ko lo ndeni o mona na suite wapi na TV na TV na za TV mais na internet na za nga na internet to mona ta na chaîne presque ba chaîne n'est pas pour l'azaka na azaka vraiment na moto ke koto moni pour le ke koto moni non mais ils a perdu à ba déplacement moni les lots artistes pose à la paix artiste étant on a déjà na combo faut quand même aux la artiste ba inviter ka ba bengi ça va par ci par là du marabimaka vous comprendre donc on a za na ngai ça dit na ndima ko kende ba bisika oyo déjà ba combo ezali ko tambola ko kende ndenge ezala karati parce que na temps normal pe mamango pe ya ba nini
Les appelés les alarités, Mamoto, non. Les alarités par rapport à yo. Parce que nous comme on a sauté. Non, mon ati, yo mon angati na TV. Non, le pulu, puto, il t'en a pas pour la moula na télé, yebi pulu ndenga zala kana pulu akko. Parce qu'on a le bâté, na le babongo par rapport que moi ba déplacement zala zala. On comprend. Les tusco moninga out, Nicolo, va bleu aux les calés na télé. Comprendre. Mais naza suko na minicho naza pour na revendre sa manga ya koleka parce que yo moto lo bien te be ba lo pour le neni to mono souté na TV to mona ka régulièrement ne to na mona mona. Ouais. Comme ça bon on ça là on même on va déplacement les gars moi trop. Voilà. Pour le bétel seulement le seul qui a carrière na yo banda pour la zala pour le type pour la communauté. Différence c'est ça. On le béta pas bango siko ngani la. Yo manga la antenne mission na yo. Ngasi kondi la tuni pour la bi pour le bétel nga lisola carrière na banda to yebi pour le tilelo. Ouais pour le leki na moi ba groupe mais na leki na ba 5 groupes tu parce que nga tamol na ba groupe ebelete na bandi liboso na les bons amis de Selemba ou na kena Sakaroni théâtre ya Koko Mbwengi na ye la main de Dieu. Après, il y a un groupe Saï. Là, on a bimé là qui est moi. Pourquoi tu as tous les trois groupes? Non, mais. Non, maman, yo kanate. Maman, yo kanate. Sériosité, place ni. Parce que dans ma groupe, on a un tambour. On a vraiment conscience dans ma maman dans ça. On a conscience dans le groupe Saï Saï. On a peur, je salue en passant. Il y a un tali sanga, pesinga. C'est-à-dire, talisingai, maman zaneni. Pourquoi il faut la neni? Il faut artistes aux aneni. Par exemple, ça c'est une totale. Oh, on a joué dans un groupe, on a joué. Mais on a joué et comme passion dans la tête quoi. On comprend, on a joué au caca des arabes blocs à quartier. Mais on a un groupe penao qui a bima mokilé reconnaître mokilé baba valeur à polulu. Un groupe ça c'est une place où on a pour reconnaître ma valeur nanga na reconnaître la valeur ya monde en haut tout ça et voilà on a sa carrière nanga après. Mais pourquoi pour la longue passage boyo kana raté attends comment la laisse poser c'est comment ma casse toni bon on marché ba monter zagi et comment il bitumba nzonzing c'était mon papa c'est déjà le passé avant vouloir monter parce que ça ma moto bête ça va le passé et comment il nzonzing et comment il ba to benga ngo ba soit nzonzing soit groupe on comprend parce que dans moment on a na moi na yandaku comme on dit moi na yandaku ya groupe c'est donc moi na na kati na maboka papa Monique non moi na zana no moi na donc rôle ngala nté et moi na koyika jamais ya ba no bingo ko brûler ba étape on comprend donc jamais na ko que ne sala ba nzonzing sans encore na on a ce que ça qui ba producteur déjà ba benga ba marché belé et tant qu'on peki ça ngala ko mosala on se qu'on a denga kozo après ko lo ba soit nzonzing soit groupe na mnoko na mato ina ngate boye mais na message en tout cas bayela ki yo ma babi presa lobby soit nzonzing soit groupe donc ngaza ki bon mais pourquoi mo kena mo na to ba kena presi na yo ki bat ba lobby soit nzonzing soit groupe mais yo ko longo ba ba mo mais biso ezaki tene ba groupe eza lelo wana ezaki ba tout euro ba yebi ba tout ba utalanga utana bango groupe c'est wana ezaki ça dit wana ezaki on dirait formation kotakoli. On comprend. Dans l'oignon abino. Tu mets to kembi. Ça y est, dans l'oignon abino. Mais ton nom ba to kembi ça y est ndazaki mukologo. To kembi pena na esprit pena que non li kemba. Le ba to ba ya la bangoka que non ayene ka théâtre ngo mama alo pululu ko tsanga nzonzi ngalo pululu changa pena jouer principal na ole ki go douter ba esprit biso to zui ba marmo belé biso to vivre na monde art boye bien ngo tuté. Bah bisika biso to kembi na ba groupe wana avant que tuna no groupe ça to kembi to longa banda ba distance moko bona ko tanga te makolo peno sentir que mto cho transport raté au vide chiki kuna esili au rapidité répétition comprendre ba parcours wana tout yesu na groupe ça iboye li kem mo sentir que to zora salaire mais Priscilla go panzem sous vert moko mais bino tout bo futa ba voilà tous salaire dans la société na brasserie Moboy tous aura salaire Robert a qui n'a salaire mais ce que pour foot à ma Priscilla que je salue aussi maman Véro banatou moi ce que Priscilla ça non OK vous voir moi na mobulu na parler soit pasolika vers moto ça na mbele boy o rapena suka na ngo salaire yango ezana mais en tout cas vous comprenez
s'il a passé là qui s'est dans le logo moi ça te faut payer bablo parler ça niveau mbele donc c'était comme ça ngai dans no mon ma bé mais après ce qu'on a comprendre que zaki ba valeur mo européen ça biso ba esprit OK ça biso formation quoi veut dire. Est-ce que formation oyo zo pas ça ndinga kembisa bino ndongo lobi akembisa bino futa bino te pour moi na pasoli sana est-ce que plus pour cela on a kasa groupe dans le but que formation ezali ka yo futa te ça dit formation ezali ki ko check yo kangika wana ngazi na pa wana ndinga ndo kembisa bino futa bino te pour moi na pasoli sana est-ce que pululu okoki pour cela on a bato yo tambusa lelo te mais ndenge mutu na mutu azana façon na ye ya jikarabana na ye aza façon ya kolisela bana na ye ba marambo nga na vivre na ndaka ba parents nanga ba éducation wana na ozwaka ya bien peut-être maman zagi tant azo beta biso pa kola biso pilipili tant okola wala sko na pana biso chez biso azali bongo mais nga siko na limite koko bikote la osala ngo on comprend na ndimité osala ngo na parler ka beta ndenge lingela bango mama pa linga biso mais pour na mona que éducation oya ko pesa biso ezake abeti yo pena po yo kapakoli yo pilipili na misu tout ça ba voisin faut ba ya wane pangole fufu na misu mama osala boete ba yo karate pour biso to kola un peu moi ba masate pour biso ko na masate donc ça dit ezaki biso mo na parler des familles biso mo na balek na ba masala nga sert na nga ne masala nga on pa biso kola bon. Donc c'est pas dit que éducation il y a bongo ndé yango to ko c'est on peut bana au moto que ceux qui ont éducation ça fait ça bino mais on peut te sais que ça ya mabe ya on a le bit mutu na mutu azana ndenge mais pour le bongo que ça ya mabe ngala mais on a groupe ndé o ite na le bit na tout ça que on a sens mususu mais so inga lelo na ko na éducation ya bien et là qui peut quelque part maman ba droiture ba ndo chabiso. Tu comprends? Non, ben on va bêter. So le lok pululu akoma boise ke pour les loko sesa bando ça. Mais pour les formations to tina ngo. So inga lelo na za na bano na cadre ka pe so za bano na pesa pi moral ba yo kaka. So za na bana o pe ba ça dit na pesa ba directive mususu ba yo kaka. Eza par rapport à formation par rapport à directive mususu. Ça ko nyo ko la wana sasa bando nyo ko la bino. Kasi moi na benga ngo konyo kama mais aka ko comprendre que ça éducation tant à commencer go chez na bana na ye ay comprendre que ah sona zo éducation na te na ngene banene nte ya ko encadrer bana na sens wana ko linga te le bisanga mabe affaire na nganga non te mabe ta ka ba question na tuna et non mabe te pululu siko na ndenge sai aloba ke entre yo to nzonzingi ndongo pona nzonzi moi te ke lemo peut-être ko po choquer pourquoi pona qui était parce que bandene au foot bino aboye ko za na libando bando na nzonzingi alinga ko za na donc pourquoi pona qui te ke na otika na mopandi na atanda otika nzonzingi za na wana zelao ezaki au moins na moment na d'abord mutu nyonso za na erreur na e poto na fona reconnaître erreur par rapport à nini erreur par rapport que na otala nanu père balikembas bonene ba salaire ko bima tozwaka te o marambo boye comprendre mamoka na lo bana ya balikemba wana parce qu'on a etala ke koto nzonzi danger ça dit makambo o comprendre est-ce que fana ke de côté kuna papa to na otala ke na koto déjà na ozo misu baba c'est fait o comprendre mais côté kuna pona ozo misu fait ya pamba mais on a déjà dans un instrument on a déjà dans ce soit pour connaître moi na passer l'hiver on comprend moi voir exactement na na boulot déjà ouais on comprend donc na ba sens wana donc ils allons monter que na longwa ikoto yo pona ye tout na ndeni ti ça y est ils allaient kaka moi ba temps ouais permettre bon et puis il fallait que ça bon pourquoi il fallait ça bon parce que ils avaient déjà temps ya moi na pona de temps déjà kokaki déjà pour la bima na bima qui déjà asalaki déjà pesi déjà nzela tracé que pour nzela ya ngolo mais zela nan pona ezaki bongo pour parents moko ta loba na mwana neke na kende siko longwa ke ezwa ndako na soki mutu za la conscience te ozaka wana chez ba parents zelaka ke na ndeni 40 ans parents moko ta loba na yo kende etika loza te yo moko ka ne conscience fo ezaka na te nga siko temps ofona boaka na ngai pona yo mona temps na ekoki pona nga
Pululu to eba ko na sisa makasi bato no so pululu mais pululu ayoka na sunda banda ko kanate moi bato ba MC biso que non pululu so ayoka na te parce que pululu azaki excusez nga na loba vas-y ba pululu azaki impoli vers ba producteur na ye azo ba que ça là ba pululu bande ko boya est-ce que yango te peut quitter ça yo non pour na wana eza vraiment pour na bon côté omoni eza na ba artiste ba bi ba droit na bango te comprendre ngato na bana ko loba makambo depuis na na loba ba ba mona pululu aza impoli neni et puis ce sont pas les producteurs ba benga pululu impoli ce sont nous-mêmes les artistes comprendre c'est déjà les passes yo ko to tu na mambo na lobela déjà donc ça dit na loba ngo ka po yo lobi ke no ya mbinga lelo ka na émission na non voilà eza ika ba mambo yo ya ko lobela ka ba droit peut-être que benga ngai na tournage na yo na biso que non te mbongo na sala te oto kana déjà alondeni na lo bo posela bon ouais ça va mais so na ebo sali ne to solo let directement na zo biloko na kangi na zongi na parce que quand même moi bon et après les producteurs se sont réunis pour le bagage pour le désormais babo finga moko kutu ebisa l'éducation na ngai na go finga déjà mukolo na go finga été combien de fois producteur bato basala lilo kenzonzinga ezala si to le ba pe vérité si lilo ba pululu to ebani na ba poto monde ba yebi pululu to s'appelle lilo ba star quand même mokilio yebi c'est parce que ba producteurs veulent dire basala ki initiative wana ya ko réunir ba meilleur et puis ko bimisa bango na mikilia poto parce qu'on était déjà reconnu ici en RDC et maintenant il fallait basala quelque chose pour na bimisa biso na monde libanda pe poto partout monde entier Canada États-Unis baeba comprendre et c'est fait et après voilà na go finga te les aka ke na manaye ko lobela et puis na finga ba producteur te na no lobela bango nyoso pété ceux qui va comprendre na tana balinga ba comprendre parce que na sala émission mo boya ya ko réclamer ko lobaka non na lobela ka Jomoro Ayaka c'était pas un producteur ba producteur to bi bango ngana tous les producteurs na bi bango et ça na moto Ayaka alinga siko yo so mona producteur ayo ina wa caméra no ya boche na poche oh papa aye to benga ba ngapi na na tela bo ka wo cameraman OK cameraman là mais caméra to tourner na mo cameraman mo caméra mo bi na poche non oh non le ba vrai comprendre na boka ne libanga pa e joana mais comme ezali na ngolo bon bo ke bando linga ba diminuer pour lulu c'est bato ba nga ba diminuer ça ka bato ba ndé ko travail na yo ba collègue na yo ben attends ezaki moi di kopapene salamara contre yo contre nga moi quelques personnes il y a des bandes na bisomo les comédiens c'était comme ça de basanga na po ba luka ki ba si so carrière tiens mutassi sa carrière muteza nzambe moi te que non donc toi tu penses que carrière na ngesili c'est ça non peut-être na si so zale na ngona le to mona ki makamba non yango nga na lobelo moko boy na slogan moko na loba être absent sur scène n'est pas synonyme d'être fini retenez ça bien comprendre na 8 temps ebelé na monanité na scène mais na faire voir na batu que être absent sur scène ne veut pas dire qu'on est fini. J'étais absent sur scène mais je suis pas fini. Vous comprendre. Donc voilà. Na relaxaka na batolé que na lo belé na vous faire voir na batu que non, j'étais absent pendant un temps mais maintenant je suis de retour. Voilà. Avec force. Toujours. Surtout à Bananzambe, toi Banelonga. Il est avec moi. Pour le temps où on a battu bimalo quoi yo tout le monde va bimali tellement belé temps au vanda qui n'a pas passé la gueule qui t'a na balongo tout le monde va te tali belé te balongo langa te to ba polité ba bec non au vanda na ouais wana ce qu'on a na ndenge ya nzonzinga ata ndenga théâtre to mo opéra te na ndenga awa nani rolongola muninga nga mbongo na ke na futi télévision na sali makamna nani rolongola mutu na ndenga awa ezaki na mo ba déplacement komaki parce que ton mamwa ne ko ya on comprend mamwa ya suspension ba producteur tango eko ya eko sala ke ah bon to vivre nango no zo mo ba set mo ba nini oboka ba tapoto mo ko liezo ya mo 1000 balles ah bon comme na tourner te na banda sko ko bouger ba place wana ba to ba lukara biso OK Kisangani OK Brazza OK Pointe Noire OK
c'est là, on comprend. Côte d'Ivoire, Gabon, parce que tambola ba côté on a tout pour récolter quand même bambon on a tout. On a ça biso. Batala biso na baté pardon. Voilà ba nyongo la biso. Ah, faut que na sko ko mona na même si sikoyo. Éviter tout na ba place belo na komati bana ba nyongo na ngai. Faut ba futa. Mais faut pas no bonsa ba producteur ana. Na za na polo na producteur te. Est-ce senga ba pardon. Na pardon senga te. Na sala ni. Mais ndemo manka au moins na s'excusa na loba ke toi batu peut-être maloba nanga et betisa ba misusu libaku mais ça la likambo na lobela nga mutu moko mais ils se sont réunis pour suspendre Pululu dans leur c'est razala mutu na bango parce que ndeni basanga azaya mutu na bango te c'était pas un producteur mais comment que bango basanga na kitango yo lobeli ya producteur mais on a le banayo il y avait des infiltrés car artistes et comédiens ba benga bango kuna ba loba sur ba n'importe quoi on a évité. C'était comme ça. On comprend. Voilà, c'était comme ça. C'était pas que non, ma producteur, pour la fini, on a nos filles à me coller bandeni. Na polimo boydo, na za pena mono na colline indication. Maman n'a Henriette, maman Henriette Sombe. Je t'aime maman. A coller sanga qui toko. Ouais. Coller sa biso qui toko donc to colonne éducation. Donc ce que qui nzonzi ngeye pour le beta na ça veut dire que ba longola. Na beta déjà nzonzi ngute za souté. Nzonzi comme biso moko. Oh, kutinga eza nzonzing. Nzonzing feza ndeni. Nzonzing ezaka keno à part groupe na yo, obengi siko batali banda. Ah déjà tona ba papa makaya. Il a papa makaya, na moni ba Robert, ba DiCaprio baza comprendre. La fois passée tozaki na ba yanga fier belé. On comprend. Bon tala ati ba bloko to na ba mobikizi tozobeta beta na ba. C'est ça, nzonzing on ganzi fonani. Pour ngamo déjà ngamo na nzonzing. Ngamoni na nzonzi papa makaya yemo nzonzi pourquoi akobeta pelo ne yemo ko sanka zo muntu yemo na nzonzi déjà yemo makambo siko tozwaka ka bongo parce que mutu azana fanatique na ye papa lizibatanga bike na Pululu ya po bike Pululu na fanatique na ye elo on etala mapo bike Pululu za film na ye mutatali apa makaya za na atali kinga DiCaprio za atali et ça les force moi c'est comme ça. Pour le question des qui bao babimi lokwa yo bazosa lokwa yo banda ke yo vanda kinanu banda ko mona ante la scène oyo ka ndeni to mona ka ba na nyonso babota minya sima na. Oui, et ça là a plaisir et ça là a bien très bien sauf que moi reconnaissance quand des fois ezalaka ba ke wana père muta trasanzela muta pesa makambu ye wana ngai lo belanga lo te ça là a bien ça là bien mais ezalaka pas ce temps ka no mutu nganda leka na teva boya ki yo neti pecho nani pecho asima mapapa boy nani hata ba triko ma asima mapapa boy comme on est nani la chroniqueur petit mot bon jouer pe ba comédie il a joué ka genre sans monteur voilà comme boy ba to ba ça là petit mot avec na TV boy sans monteur boy fort sans monteur boyanga ça les gars bien tellement et ça non makambo parce que batu musu ba mama na ndire po ba tshao ka fo ba ndima yo fo boya mutu comprendre na mona na nga bangwe belé kutu bazoka ba devant yo ke luka ba tenue na ba tombola mais bazwa te sola na ye ebisanga ke ya banda ko sala ngwa nkuku mais akamondeni akoma ko mona ombala moko bima yango aya solola na yo mais osala ka neti yango ye pa lekela ko politesse mutu na mutu azana éducation de base wa uta na ngo chez bango neti nani ya déjà pas na part jeune moko na mona na Luanda Pululu wana ya Luanda na ye pena zana oyo aluka yango azwa yango na tombola et puis na spectacle mo pena ye afukami pena ebisinga yi wa père na landa nzela na yo fulanga comprendre ni tete bat ba pekisanga na ngola ebisinga te na waka ba concert batu mais le geste à ça na habité on devait voir réalité qu'on a habité ce gars ni ba msube senga kenote ya budaka asa ils vont par ironie tout ça mais geste à ça là j'ai ya fuka ma ko ya pananga en plein spectacle boyel sina fulanga ye kaka na mona sala le ko na tina le bitem ta fuka melanga parce que ba fuka ma ka biso tout fuka melanga nzambe comprendre donc déjà geste wana il suffit ka ko loba ke no fulanga il suffit ka ko loba ke ko za reconnaissant que namoko banaye ko sa pa master boy na mone souté pas master petit mot boy abenganga abisinga père en tout cas nga la sala banzela na yo
et pas master na comme on est na maîtrise ati yeah et si net nanya ngwa pas na ngalo bananga ke non suis na so na na sendeni de ma nature déjà je suis pas orgueilleux on comprend yo to benga na to solo la na orgueilleux te zaka bato ni ba prochanga te ba misika nanga ni ba juger bongo pour le kuta buda bato pour la fier pour le je suis pas comme ça les zaka peut-être bato ba prochanga te ni ba juger nga bongo c'est ça oh lobby bongo donc moi je m'en tape les zaka aluka impact mais tant aluka impact na loba mabe na nga bongo et salir nga sous des plus voilà, et ça le passe. Oui, tout le monde a sali comme on a ouais. Mais pour le bêta sur la groupe est qu'il parce que toi moi mais tu groupe est qu'il ouais ma sur la groupe c'est bon déjà d'ailleurs on a lancé recrutement ça dit tout ba ebi o ba meka ko pratiquer yango bazala dessus boya o pe basala déjà ba vana na ba on a parlé boya boya kaka mais zalaka en esprit elo kongo yo lingo sala ça dit loko nyonso so linyango elinga so ling aux mécanicien linyango vraiment et côté en mango matière et côté en mango so lingo za la peintre ça dit elo nyonso lingo sala ngona mtema na yo c'est concentré sala yango comme il faut respecter ba chef no liboso respecter organisation kutiwana respecter hiérarchie au Koutiwana et ça va bien ma casse. Ça dit tout ba lingi ba s'adhérer na groupe Pululu. Na groupe sa numéro. Tout nyonso ba lingi ba adhérer groupe Pululu. Bo benga na numéro 081 54 52 249. 089 83 52 622. Donc bato nyonso bolingi bo adhérenga en groupe yango wana bokutana na ba chef baza wana makambo eza direct makambo eza kitoko condition ya grave eza te boya bino moko bokuta makambo eza wana nani alobeli oyo moko boye ebele bayaka na groupe azoya na groupe po aleka na télévision ajoa na groupe mbamo côte sanga nzonzi musoye neni est-ce que voyage ezate mikolo on comprendre donc on a ina le baka que bino bato boyaka na groupe pona ba intérêt ya bongo mais azape aposa bimande yo bimage motele yo oboya no ovanda mamo ko boneno obinga na ndeni ngala natala muto bongo papa maswa ko bimindeni alaki patient champagne mbengo wana na poto abimindeni papa merci papa kaya siko ngala mutu te na leka na TV pona le bakeno na sala boy na pe mutu na ko ba no leka bakenda na pe bakandisa ko oh pourquoi pas to benga na champagne papa maswa ko to benga na ka nani lisusu bazama mingi siko nga tellement na la so bimi de jockey okina ezate ke na no benga yo na te o benga kaye pe a jouer ya ke oui combien to jouer pas jouer ça la bonne problème chati moi nanga mususu aza na CCTV azoleka wana boponyo beta pe tout pas ça été nde bano mo pe balonga pa ba beta wana père na ngai ça dit yes quoi aza muto ba programme ebele na benga ekutu boya bisinga na voyage na on comprendre donc wana père na ngai wana eza parler na biso ba mama Vérongia baba ebi wana parler na biso si vous ya père o déjà na longwa na ça déjà ba chemin na nga na okenda ko déranger ti comprendre pour ngape déjà na zo peut-être tumbili kwanga na nga déjà na ebi ke yanga déjà yango donc il déjà père azana ya ça chemin na ka neza la ngape donc voilà mais reconnaissance ka ezala ke wana père il n'a que déranger pour na ke education ni tena ndinga yo benga ka ke na ya na jouata na zalata wana ndé bana bokenda pe c'est groupe penye simba te wana fotu na ye ngai mama yo mona wote nga mona ke na ba pib apa pib na monde groupe simba te bana bokenda na ba Robert na wana na ebité Robert mutawe ba mama na ye nga na ebika ke na mais avion na wote ko be pe na téléphone ya avion na ngate groupe ya avion na ngate père na yo ya père na nga mais bana bokenda bo mo te ke bimbo mama solo na ngambu na ye bon bao baebi bao baebi na nenga bien on comprendre soki nga na loba eloko wana lelo ke ba départ na ba biso yo epesama ba décadence pour na groupe heureusement ba pib wana esala pe bien
vous comprenez na tika na landa écoute na ba mission le bac était pe na mama pib nde ya tika na pib alors salon genre ya bagag et puis ça se voit alors parce que bino bozala ti wana tele bino botema ebeke na bino bokeli boso bino bolongwa ba ndenge moko boye o yekuta andima te bokoko longwa avant bolongwa la ba Robert bomote bosala ekena te ekoya bongo pezala bien déjà tant ozana papa akolisi bino déjà bokomba mikolo eke bana misu babotama déjà bino fo bolongwa bo banotala asko bapechwana ndeni to mais bazonga pe papa ko boyo ko longwa ndana bino teki ndana bino bukana nazonga ndeni dans sens que tozongi papa toye to coller moi groupe kende liboso moi te keno papa kutu déjà tant mazana ndako bukana ki mais atali we te fona beton asko na ndenge mususu abeton ya batage banini batage asko bapibe bapibe ya théâtre te neti yo sa yo sa bapibe ya kenana ndenge ba scénario franchement asepela na sans polémique boboma yemo na boma groupe na ebité so groupe ezala na ebité mais na mona nga ba petit otika kuna ba pila muntu benda bote baza ba masa nga ba orli na ebité so orli aza Gino là déjà na mona pas ya Gino là za pas Batista voilà donc ba o bazana na ebité mais na ebike groupe eza maintenant les nègres que groupe eza ta pas simple dans ça ba publicité voilà donc ce que ezate leader yo mozo yo ka donc telemisa groupe wa déjà yo mais puis beaucoup que kokola te son groupe so abengi to boya te toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous. Merci beaucoup Zaki Abisso Mkwalelo. Nous avons encore quelques minutes. Il y a quelqu'un peu kosola. Non mais ba pas ni ba ya na groupe ba ya na bango normal. Ba ozo wapi peut-être ba li a répéter. Au moins on a les canaux TVT pour na sama recrutement. Donc on a sali yango c'est parce que ndenge moisa sikoyo donc ba mo ba ya peut-être ba solo akut na ngati ba chef bazana chef soswaza Mama Coco Bikoté Lazawana, donc Baolandela Bango Mamutoko Makas. Baraka TV, toujours top. Papa Nabiso Serge Kaembe, l'homme aux initiatives concrètes. Zala Kaka Père, donc voilà. Donc bientôt, Pénaya Otika Blog, on a un Baraka TV. Voilà, peut-être moi, exclusivité n'a pas été cachée. Mais dans la Baraka TV, on a déjà flash, nouveauté. Voilà, ils apprennent le babélé. On a vu ça dans le vieux belé, bah bon mon pour nous le belé mais ni n'a la ça donc voilà. Bah on regarde la Baraka TV et puis la chaîne monsieur voilà. Merci beaucoup pour nous. La bonne sanité, wajo Massamba ambassadeur. Donc Talarayo, nega to solo lito sango kane to solo voilà. Ko bikoté les soso ya yu pour qui na robo santé Talarayo. Voilà, sanité Letty Henrietto, Nabo Sanité, Sylviana Labelle, Talarayo, Napi Sumbote na. Ah, toi, quand tu as fait ton miracle, Napi Sumbote, place à Sanami Kili, Nabo Sanité, Fifi Bolili, Fibol. Fifi Bolili, Nabi émission Tipoto Balanda, non? Tipoto est les gardien la nouvelle tendance. Voilà, donc. Tipoto est comme déjà. Ok. Pesimote na bana Angola partout balinga ngai Nathalie Ziba j'étais sali Rit Bobby là donc Rit Bisika Bobby là la pesimote trop donc voilà. Merci beaucoup Bandero Balandi la nouvelle tendance blessing Tara tu ba blessing voilà blessing viens s'il te plaît voilà donc oh pas tout n'a pas non Théo, il est pas le président de groupe naï. Natuni kaka. Nanda mabete natuni za mutuna. Andi la muli pa makaya, andi la muli batu msusu. Nanda mabete. Oh, papa. Oh, pa makaya. Donc voilà. Pas makaya neni. C'est pas une émission la bien. Oui, pas makaya boni. Mais bon ça ne le mot fala du ça. Ndeti ni. Na o kapli. Merci papa Nabiso Gentil Mobila, le Kin Bopeto en tout cas Souka na boule. En temps la pena na moni pena Kin baniko se métamorphosé ba benga te ba poto ba ondima te to to mo mukena wana pardon pour le ba poto ba ondima te musale salama ala Kin te musale salama ba ya ne kaka ba ya ba vivre musale salama te ba na poto ba ondima te ba biso ba na Kin 20000 ba ondima te okolo bane lo na pour bokecho ondima to bite bokecho boya makamba le non en tout cas côté wana nde
naoki sango automate drapeau sali ka passe étant que patriote étant que moi na mboka eza bien te ya malamu te ça déjà au dîner mboka na yo au fini mboka na yo critique donc ça dit au union sur ma bé au boagi na mboka na automate drapeau ya symbole ya malamu te tamuki na ndenge wana pena bato nyonso baomona ngai na mambo na oloba na ndenge mabete na ndenge pena ke non eloko asali si c'est vrai asali yango atumba pena drapeau atumba yango penza alobi kaza aposa na moto amona ki makambo etambola bien te awa bino boloba mambo etambola bien te faut atumba drapeau ouais avec atumbi yango symbole ke baza atina mboko te baza aposa président atina mboko te oyo lobi to oyo ya loba kabi ke tina ezate tina bango posa na bango ezali facha longwa batabie batambusa mboka c'est oyo évoqué tu batabie batambusa mboka parce que amona ki batambusa mboka batambusa bien te kasi ko vraiment batambusa bien te na mambo to mona yo te en fait nga la zana nga politicien te mais étant que patriote étant que moi na mboka vous comprenez donc topé Satan attend tout le monde quand même et puis tozoyo kama mon père oloba ma président zoloba topé Satan ne topé ça qui papa na biso Kabila topé Satan. Merci beaucoup pour Loulou. Merci. Merci beaucoup Bandeko Balanda nouvelle tendance. Oui, pas de problème. Merci beaucoup Bandeko Balanda nouvelle tendance. La tournée retourne de Bozaki et Belé, les loto yamba qui pour pour la bino boyo qui est vraiment dengue à l'objet. Merci beaucoup à toi ya Jo Chongani depuis France. Merci beaucoup le dos les parrains, ya do les parrains depuis France aussi. Merci beaucoup à toi Mambuku la Symbolo depuis Rotterdam, na Pesiombo to koyeba to Belé. Arkil Banvoie depuis Londres, na Pesiombo te Arkil Banvoie. Merci beaucoup à toi. Pourquoi qui a la lusala mwana ya Angleterre ya solo qui a la lusala mwana Angleterre na pesi ombo te pas olanda biso to comme na suka ya émission na biso mokwalelo vérité ou réalité on a ki na sengo ya ko présenter yango pour na bino nde to kuta na bino na micro mizali ko ya pesa merci na Lendele merci beaucoup na Dor pourquoi pas na Gédéon derrière les caméras pourquoi pas et pas il y a Jordan Panzou à hauteur compétent universel micro mizali merci beaucoup na Jojo Abiba depuis Paris la tenue boton de Robert Bozaki lende to côté na bino na Nicole Mizali koya bosi ka la brancher pe bo s'abonner et belé na chaîne na biso nouvelle tendance bye Jatiningo bila Inigo beto Jatiningo bila lobi Inigo beto Luti amo wali avuli ama amutero à partir de l'eau, il y a commis chef de répétition. Président. Donc on espère. L'idée, mon mouvement, je poste un peu sur le PC ma classe pour esprit.
On t'a quand même, on dit amen. PC. Papa Pekisaki ya vieux. Papa Pekisaki. Papa Pekisaki. La mouf na so ba baro to za ti. Na mouf na so ba baro action. Na mouf na so ba baro to za ti. Donc ça li banda donc posa a fo ba no. Biloko go.